cela il y a délivrance, il y a Eding bien aimé. Après, en fait, Eding a juste délivrance totale. À Kéorotika, Kis Naye, na église qui mangiste. Nazali contre délivrance wana. Là, c'est mon avis par rapport à l'écriture. Nazali contre délivrance wana parce que ça n'approuve pas les écritures. Alors, Toyoka qui liboso que Edingwe Azalaki et pas Papa Walesa, il paraîtrait que Azalaki dans l'hôpital, Papa Walesa a rassemblé là et mais on n'a jamais vu place Edingwe à remettre Baki Sinae. Ba combattre Moutou, ba combattre la source ya Moutou. Pardon, ou comment? La bonne chose à faire est que Ayana Oyotu ezali aye ala qui sabiso maison ya incartation nae to bondele la yango. Voilà, aussi longtemps qu'elle coexistait, aussi longtemps que ma maison incartation nae ezali. C'est fort et possible à demeurer la même chose. Toyoka Kazala qui awa, longo koto a komi koto, babondeli a komi koto, babondeli a komi koto. Les lois comme l'église qui m'a rien nous prouve que azo bon la mutema na nere solo. La Bible dit il a envoyé son fils unique. Enfin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3:16. Jean 3:16. Abba bimse biselo ko yasika. Yango bimse biselo ko yasika papa Edingo. Pour la Luka embryer moral à bateau. Moi je dis cet homme est encore dans l'occultisme. J'assume mes mots. Il est encore dans l'occultisme, mais à Borolina nous dématé. Christ Alobaki, je reviendrai. Jour à Kozonga, Toreba qui était dans le vrai, qui était dans le faux. Toreba soka yambola qui n'a pas solo, soka yambola qui n'a pas solo. Naba pasteur obada ko s'associer nae. Tokoye bayango. Ceux qui bazana kati ya jenae. Enfer et la partage. On ne se manque pas de Dieu et on ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Tant que vous allez coopérer, déjà que le ténèbre et la lumière ne peuvent jamais collaborer. Tant que vous allez déjà s'associer dans mon tabou, pour m'avenir. Cela il y a délivrance, il y a Eding bien aimé. Après, en fait, Eding a juste délivrance totale. À Kéorotika, Kis Naye, na église qui mangiste. Shalom, shalom, bien aimé dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, La Voix Céleste Nzela Lola. Et c'est Kabunzambe et Kitarana Loyembo Namaloba Pena Misala. Bonzambe, na Bonzambe Lola. Ezofuta Simana Antoya Kuroba Kenzamba Boto. Voyez, Wapi Naman Sazo Céleste. Là, je vois les pasteurs Fezamissia, la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Il y a Philo Mukoya Motema Bibien, c'est de Homo depuis Londres. Puis na maman Gisèle Luke, le Motema papa Emmanuel, na bosso maman Mami Mbunga Motema papa Blaise Mbunga Nzamba Lola, Amona Bino na Suisse. Bonzambe, na Bonzambe. Yesunde Mosuki si bien aimé dans les Seigneurs, toujours dans le cadre d'une émission bien aimé. Émission tout ça il a fait passer bande au babenga qui bakoma qui peut il y a moi mingi belé koleka. Merci na ba message na bino bien aimé, toujours dans le cadre pour informer bino toza awawa toujours pour nous informer bino rien que la vérité bien aimé concernant pas makamu et seulement et belé bien aimé. L'isolo il y a dossier, il y a sœur Dorcas Kaja bien aimé dans les Seigneurs. Ok, to yebeli ke ndeko na biso sœur na bisa bana musique depuis kala. Ayemba je crois mais qu'il y a bana ko intervenir na ba musique et pas ba aimer quand bona bo mena yebi ke sœur Dorcas Kaja azali musicienne. Ya papa na biso atika biso ya Charles Mumbaya. Donc à Sifué, donc par rapport il y a ba disparition, il y a nenga bungisi mi bali bien aimé dans les Seigneurs na moni pe bandeko balobi bona bo Chibaou et l'anisseur donc Kaja bona boye troisième obala koufela pamakamu bimi et belé sur sœur Dorcas Kaja. Sœur Dorcas Kaja to yebele ke azali sœur en Christ à Sambelaka. Est-ce que bien aimé dans les Seigneurs ba Chibaou tozoyo kawana et que qui peut kolanda mwana ya nzam oya ya mi Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Na lingi ko kota na dossier ya sœur Dorcas Kaja te, na lingi ko kota na dossier ya ba musicienne. Il y a frère aimé quand nous t'es bien aimé dans les Seigneurs parce que boyebi ba départ ming et salama na groupe il y a frère aimé quand nous bien aimé dans les Seigneurs, il y a des musiciens naïe, des chantres naïe, des musiciens no baba envoyé mais pas naïe, il y a bas bien aimé, par réalité eza ebelé. Oh pe mokili yebité. Ba musicien boyebi. OK ba sala ba départ na groupe il y a frère aimé quand ba vérité cachée eza ebelé wana bien aimé.
oke mokili yebi te oke kaka bango mo ba musicien wana bayebi kaka ye moko frère Aimé Kano ayebi na ba oke ba biso toyebi mo parti moko bien aimé ba départ récemment toyoka to verfi bon ezande boy mais na robeta c'était que Dorcas Kaja azali musicien ya frère Aimé Kano te. Bien sûr que peut-être que Bayema na studio ici comme moko a intervenir dans album ya Aimé Kano mais Dorcas Kaja azala musicien ya Aimé Kano te ayemba et pas Charles Mumbaya. Hein, ba groupe bangona bana bazamo ebele ya sifi et pas Charles Mumbaya bien aimé dans les places abîmées là. To longo wana bien aimé dans les Seigneur na lobi est-ce que une chrétienne a connu cause à la paix que Chibawe comme Kolandayo ou comme Chibawe et Yarana moment ni o que Chibawe faut elana moi na moi. Et nous avons pour le dossier mais prochainement je crois bien que ceux qui nous ont prêté bisovi toya kolobelango concernant le soleil il y a délivrance il y a Edingwe bien aimé après ba mama ba wale sabonabo enfin Edingwe a juste délivrance n'est totale à que otika ba kisinaye na église qui mangiste ou comment. Vous allez bien les découvrir tout au long de notre émission. Rien que la vérité. Je vous salue de partout où vous êtes. Moi, c'est le berger Papis Kenga, fils d'Alliance. C'est pour moi ma première fois de me suivre sur la chaîne La Voix Céleste. Et je suis content d'être devant vous. Ok, l'homme de Dieu, on appelle l'issola délivrance, le autre bête l'issola délivrance et Zaki Sinini, Nanya to Seigneur, to Ebakaza délivré, toi a délivré. To ben non l'issolo, il y a papa Nabiso et Dingwe. Comment vous trouvez délivrance, les papiers, l'homme de Dieu? Bon, l'histoire, il y a délivrance, il y a notre très cher frère Edingwe, moi je dirais que l'histoire naïe Nazali contre délivrance wana. Là c'est mon avis par rapport à l'écriture. Nazali contre délivrance wana parce que ça n'approuve pas les écritures. Alors toyoka ki liboso ke Edingwe azalaki et pas papa Wale ça, il paraîtrait que azalaki na hôpital papa Wale ça a sambela ekaye mais on n'a jamais vu place Edingwe à remettre Baki Sinae. Mais aussi une chose, est-ce que bon monaka na prière au papa Wale ça a salela ki Edingwe place ayambisi Edingwe nzambe lokola mokonzi pe mobiki Sinae parce que Edingwe aloba j'ai na ba vidéo aloba ki na ndimeli nzamba passer Wale ça andimeli nzambe ya papa Wale ça oui. Est-ce que vidéo zo la biso que papa Wale ça yambisa ka Bible zo loba boy à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir. Donc, quand on parle de devenir, c'est qu'au commis, aux ala quitté, mais au commis, de devenir enfant de Dieu. De quels sont nés de nouveau? Kobota mayasika, ou conversion, que l'on a le monde des ténèbres, qu'on a le monde en Zambé, et ça n'aura pas seulement na si koya kozongi sa acte. Non, pas premièrement. Il y a liboso zali ko confesser, ko tika pe ko ndimaye sous le kola mokozi pe mobikisi. Ko yamaye na bomoi. Moi je dirais mutu nyonso o yambina nu yesu le kola mokozi pe mobikisi te nanu atiki masumu te. Ce qui est soyé le loi qui n'en fait. Par rapport à l'histoire wana je dis déjà na début ya makambo papa Wale ça je n'étais pas d'accord na limité que mutoyo ayambaka yesu lokola mokonzi pe mobiki mais le lot moni qui a eu délivrance andimi que o amonisimo kimbangu aketi kuna melimai andimi alobi ke bonzambe ya solo ezana ba église de réveil ezandine na ba kimangiste nzamba za moko ye mutakeli lola pe akeli mabele Simon kimbangu azalaka messager azalaki prophète azalaki nzambe te nzamba za moko na bandeli lisusu o akela lola pe mabele messager o ayaki lokola tolobaka prophète ezalaki somo kimbangu mutatinda ke nzambe mais toyebia ngo biso tout le seul fils et unique ya nzambe Masia Yesu et il y a Tata Nzambe ezali Yesu Masia. La Bible dit il a envoyé son fils unique. Enfin quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3:16. Jean 3:16. Atindi la biso kaka lokola Yesu Masia. Batu lokola basimo kimbangu bazalaki ba prophète envoyé. Oui. Mais mutu moko takoki kondimela simo kimbangu pe akoti bokoza likolo. Atiki Amélie oui, Amélie mai c'est physique. Est-ce que bayambisi Yesu lokola mokonzi? Pour nous, il y a une importance. Il y a une importance moroté. Il y a une importance à ta moroté. Importance c'est Yesu Masia.
La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La première vérité, Christ a fait sa vie, c'est l'ilobanae. Tout ce qui n'est pas conforme à l'ilobanae n'est pas de Dieu. Oyo nyonso salami conforme à l'ilobanae te eza nzambe te. On ne croit pas en ça. Soki bolakisi ngai place basambelelaki bayambisi Yesu lokola mokonzi pe mobiki na lobi Yesu Masia. Et tant que Christ est sauvé, andimi que Christ est sauvé. Wana nde tondimi conversion na ye. Mais soki bolakisi biso place bayambisi Yesu te na rondima te. Afukami aleli eza nango liboso ya nani? Mokolo bakimangisa nango. Afukami liboso ya nani? Liboso ya Yesu Masia. Tant bando afukama bando sambela zamba likolo. Ok. C'est ça le problème, c'est ça la question. Afukami oui, afukami liboso ya nani? Afukami loko liboso ya beke kolorola batwa église de catholique basambela église catholique basambela liboso ya crotte. Liboso maman Maria. Bango afukami liboso ya bato, est-ce que bato wana balakisi nzela? La Bible le dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul n'arrivera au Père que passer par moi. Est-ce que l'équipe liboso Yesu? Tu comprends que par rapport à délivrance, to condamné banen, to condamné pasteur, to edingo moko délivrance des autres jouer pendant que ose délivrance. Les autres dépendent na oyazo ya miso Yesu pasteur to les autres dépendent na yo moko. La bonne délivrance les autres dépendent na mutu yemo d'abord. Pour la yo okokyo ya osambele lingai ceux qui n'a pas convaincu te ya otika na otika te. Na otika te. Délivrance les autres ya liboso na yo mutu bazo ngaba délivrer. O avouer ma bé. La Bible dit c'est lui qui cache ses transgressions ne progresse point. Donc oyazo bomba masumu na ye akokende te liboso te. Mais c'est lui qui l'avoue obtient miséricorde. Donc oyo azali ko bimisa yango azotwa mawa ya Nzambe. Wana Biblia nde lobi bongo. Donc la seule personne oyo azali digne ya ko passer na délivrance ezali oyo azo reconnaître d'abord ma bé. Ayamboli yango et par là nde pasteur akoya qu'on passer par là, qu'on bonde la peau à obtenir délivrance complète. La délivrance, c'est quoi d'abord la délivrance? Délivrance, dès que tu la français, de la lobby délivrance, et d'aller qu'on quitter l'appartenance moro. Donc, n'a pas quoi appartenir dans le monde moro, na eloko moko boy, na moi, ouais, na changer en fait, na bongoli na tiki nyonso. Donc, au tika wana donc, na biloko na nyonso, il faut eboa kama, il faut tumbama, il faut elongwa, et tracer dans la ressuscité. Donc pour na botami ya sika na komi mutu ya sika nyonso ya kala il faut elongwa. Siko question na ngai ezali moko na poser question te mais na linia tout na papa edingo na tout na pe na bato église kimbangiste. Le jour où papa edingo amela ki maywana asala ki ba prière wana atika ki biloko na e point d'interrogation mutu oyo azoyela yo eloko yeba ki eloko wana ezali na lieu d'habitation. Na elio peut-être téléphone na lobi kindoki na ngeza na téléphone na pesio. Mais est-ce que le lieu d'habitation ya téléphone wana na tiki yango ba combatara mutu te ba combatara source ya mutu? Pardon ngolo bani aya kotika bikeko ne ba kisne ou comment? La bonne chose à faire est que aya na oyo tout ezali ya ye ala kisa biso maison ya incartation na ye to bondelela yango. Voilà, aussi longtemps que coexister. Aussi longtemps que ma maison incartation na ye ezali. C'est fort et possible à demeurer la même chose. Toyoka ki azala ki awa longo koto akomi koto babondeli akomi koto babondela akomi koto lelo akomi l'église qui mbangita rien nous prouve que azo bongo la mutema na ndenge ya solo. Siko elon on ina ezo pousser qu'est-ce qui se cache derrière ba scénario nyonso wana l'homme de Dieu? Ngana koloba dans les temps où tozali na temps de la fin. Diable a se servir toujours na batu o baza trop public pour na koluka ko embrier mitu ya bana na Nzambe. Alors à comprendre que la période où makambu et les cas qui est belé mais makambu za lisusu te ababi mselo loko ya sika. Yango abimse biso loko ya sika papa edingo. Pour na luka embrier moral la batu. Moi je dis cet homme est encore dans l'occultisme. J'assume mes mots. Il est encore dans l'occultisme mais à Bongolina nous tématé. Ce qu'au juste l'homme de Dieu délivrant pour que soit délivrance mot total. Il faut pasteur aya koluka yo a délivré to yo no qui n'est pas pasteur. C'est comme si les camarades dit c'est comme si que pasteur ne ba so luka edingo le que edingo luka bango. Bon, la première des choses, il y a de ces deux exemples de délivrance mutuye moko alembi. Viwana alobi ke na ye na lingina yambola na tika tout. Donc na souffrir. Mais ils appellent la délivrance nous Nzambe nde atindaka. Bible lobi aller et faites de toutes les nations mes disciples. Tant lobi aller appeler si ordre pas ba oyaye.
akende na ba oyo baza ya ye te mpo akomisa bango ba oyo ya ye koloba nini nga naza envoyé ya éternel atindi nga nakende oluka bapeshere bato ya masumu nabongolisa bango mitema mpona bakoma ya nzambe wana eza na domaine ya kio nzambe akoki otinda mpe oyo ya ye akende kopriele mutu adelivre ye mutu wana akoma ya nzambe mais eza na misusu mpe mutu ye moko akoki koya mais délivrance naloba délivrance ya solo c'est lorsque une personne a d'autres conscience a d'autres décision combien de fois papa na biso azwi décision azwi conscience nazo mituna ezalaki conscience mpe ezalaki conscience te po tomone na baeglise ebele lelo asuki wapi mais je vous rassure soki mpe bondimi yango bokoyoka après quelques jours akende pa mutu mosusu nazoloba eloko moko eza simple que bakoselaka ntango makambo te Christ alobaki je reviendrai jour akozonga toyeba qui était dans le vrai qui était dans le faux toyeba soki ayambolaki na ndenge solo soki ayambolaki na ndenge solo te na bapaster oyo baza kosassocie na ye tokoyeba yango soki baza na kati ya je na ye bayebaki enfer ekozala partage na bango on ne se manque pas de Dieu et on ne blasphème pas contre le Saint-Esprit ntango ozali koluka kocoopérer na mutu abo déjà Bible biso que le ténèbre et la lumière ne peuvent jamais collaborer ntango ozali déjà kosassocier na mutu aboye oboma venir na yo ozoboma venir na yo mobimba nga nalobi eloko moko soki Christ aye lelo vérité ozala dévoiler so bana nzambe batali bapaster batali bato ebele toyebisa nzambe babandelisa mokili tochanger baeglise parce que baaventure eleki trop ya trop ceci oyo eleki na pape dingo eza aventure bondimanga ezali aventure parce que soki aza dans église ya Kimbangu prochainement boyoka une église. Ok, merci beaucoup berger Papu l'homme de Dieu bande bazola na biso de partout. Tobet pe lisolo o ezotambola na ba émission ya sœur Dorcas Kaja o ki auta ko kufela mobile na ye sango panzani tomoni ba émission pe salami ke Dorcas auta ko kufela 3e mobile na si c'est 4e mobile so ki 3e et da Chibaoune ozolanda ye. Alors on nous comprendre par Chibao qu'est-ce signifie au juste Chibao pe est-ce que koki ko landa mona ya nzambe o ya yami nzambe comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Déjà na repé sa information la maman Dorcas Baja Kaja et si ka ozali batu baloba o bakoloba ce n'est pas un problème yo garder kondimana yo et pas nzambe pe soki oza dans la vérité nzambe a ko défendre yo Chiba ou denge biso tout oyebi et pas baluba ezali lorsque moi si à commettre adultère ezandenge biso to yebeli lorsque azui mbongo ya des dots il y a des personnes. Il faut non expliquer. Chibaou na ndenge biso toyebeli baluba. Moi so babali, moi so de babali. Obimina mobali mususu. Nde Chibaou. Wana nde okozala atteint ya Chibaou. OK. Wana nde okozala atteint ya Chibaou. Donc ozali déjà marié okei ko vivre na mobali mususu bien au passer rapport, excusez-moi pour le terme, na mobali mususu, c'est là où intervient le Chibaou. Oh biso tout oyebi yangwana. Au fait, le Chibaou ne peut pas atteindre un chrétien. Oh, parce que il y a des dots, à mobile, il y a des babali, n'est pas mi balé, il y a des Hollandais. Yo kangai. Chibaou et koki ko simba chrétien, té. Jamais. Problème est que c'est passé quelque part. Chrétien ezali oyo ayamba yesu lokola mokozipe mobiki ça doit tambola na nzela ya nzamba doit respecter malouba. Dans la Bible, je n'ai jamais vu la Bible autoriser quelqu'un à voir deux femmes. Lorsque Adam a voici maintenant la chair de ma chair, l'os de mes os, au singulier. La chair au singulier, l'os de mes os au singulier. L'oba pluralité. Pour te dire, il dit encore que voici l'aide semblable à moi. Donc, à mon qui la mokili mutata qui le rôle a été au jour où on a monaki, il y a le lien monaï. Zamba qui est là moutumoko pour la moutumoko. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une seule personne. Baroko moutumoko. Je me demande aux ana papa le lokoto, aux ana papa et soukuna. Tant aux autres comme la barombali, aux ana deux personnes, aux ana deux chers ou aux ana moutumoko. Je connais que par rapport à Yandengeza Moki, Bako mon normalité, Balubi qui c'est Dorcas, et dans ce qui troisième, mobile qui a coupé, il y a un bazo mon clair. Coupé la moutouza normale. Non, par rapport à la circonstance, parce que Bandero Mingi va interpréter dans sens moko mususu quoi. Bon, premier mobile, deuxième, troisième mobile, l'interprétation à Mokili, maman yeba ke Mokili et l'obara toujours.
Ce que le bio la namokili, au côté le manamokili. Au quoi avancer, au banner la même chose. Ce qui oyebi que ozali na kati ya mabete et que au mélange mibalité. Pas de problème, si ka bango balo banza ma justifier. Banza ma justifier, mais ce qui oyebi que au mélange qui déjà demi bali. C'est tout à fait normal les locaux des autres, tu n'es pas chrétien. Ce qui au mélange qui déjà demi bali. Vous avez le bali au côté au mélange sous mon bali. Au koki koko sa biso mais au sa conscience na yote. Seul mutoko koko sa conscience na biso. Na mito abatu au roya se défendre le kengai na vivra kala mobali moko yewana ute kokufa. Mais ce qui na mutuno yebi que au mélange qui c'est tout à fait normal balu baba kangayo. Chiba ou ezao. Parce que au mélange tu n'es pas chrétien. Un chrétien dans la mibalete. Au gros d'autres abatu mibalete c'est de l'escroquerie. Papa Abino Père. Là, c'est ce que les gens disent. Hein. Oui, Nayebi. Ce qui est que Adali ko vivre na eloko wana c'est de l'escroquerie ezali mabe. Mais ce qui que eza ngote mama yo kanga nzama ko justifier. Place aux ali, baloba te. Ce qui est ngote nzama ko justifier yo. C'est tout à fait normal mutu akufela mobali lelo ako se remarier. Voilà pourquoi tant que tu vas dans l'église de l'Obaka, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, tant que l'oiseau sépare la vie, et donc, et donc, si tu as continué à vivre dans yo ok, tu continuer à vivre dans donc, tu as le droit de te remarier. De te remarier. Ce qui est bali déjà, ce qui m'ont couffé, tu as le droit de te remarier. Et ça, le rôle la course, moi, Katani, aux obligés à continuer. Et ça, que Mobali a couffé, au tic à la veuve libanda, les libéla. Mobali a couffé, tu peux continuer à te remarier. Il y a Kobala. Mais ma bende, c'est quoi, ils ont un témoignage. Moi, comme un homme de Dieu, sagement, je te dirai pour une prochaine fois, Kobala na ote. Vanda na yolandaku, sois calme. Pour éviter ma témoignage à ma baie. Pour que, il faut quand tu deviens une pierre d'achoppement pour les autres, tu deviens un péché. Mais la Bible dit que le bon il y a un lobby. Ce qui va lobby va coûter un problème makasi. Problème makasi parce que aux autres ça n'a biso, aux autres ça n'a zambi. Mais ce qui est ça que va lobby va coûter un côté zambi ya kumisa. Ngana repeso conseil moro ce qui est ça que aux alliés sains et saufs yo oyebi likambute garder kimia na yo taler l'ensemble zamba ko justifier yo. Mais ce que yebi ke ozana likambuana et que au mélange qui luka basali nzambe bako bonde la pona yo penzamba ko limbisa yo. Par rapport à net que yaba makamusu toye to lobite que non tu ba onde zola nando na biso ndeko na biso donc c'est cause la paix que ba makamezo comme on a dit nzama permettre on peut-être netoye bitelo nizo batama sima yaba makamunyon so antomo na ka ba job ba problème comme la ki job ba problème comme la ki ba Jérémie to tika ko lobate que milim mabende mutezola ndaba ngoto malédiction moko l'homme de Dieu. La vie humaine bon moyo tozali ko vivre problème et la obligation à la vie nabiso. Situation difficile et la obligation à la vie nabiso. Ce qui n'a vie na yona no bandi pour vivre ba problème te rassure-toi on n'aura jamais un euro. Bateau baloba français baloba mingi que même un pasteur ici na Kinshasa na limeta lobango il n'existe pas des zéros sans histoire. Ce que dans la histoire moroté on n'aura jamais kozala héros. Alors c'est que je te dirais et c'est que je vais dire aux gens histoire tozali na ko vivre na mokili oyo ezo contribuer na évolution na biso. Alors une façon de dire à quelqu'un problème et obligation na vie na biso. Mais si un bon Job a vivra problème. Job a vécu de problème. Problème est Job qui nini. Seigneur a coûté diable à mon Seigneur a ébifié. Et Seigneur a ébifié. As-tu vu mon serviteur? As-tu vu mon serviteur? Regarde, le problème tout est comme la biso, Zambende a lukarake comme la biso. Pour na attester qu'on dit mal la biso. Christ a payé sa diable permission à Zolobanini. Simba nyonso mais ko Simba am na été. Pourquoi alobi ko Simba am na été? Aluki a testé qu'on dit manayo. Si peut-être problème wana et ko changer sa position. Peut-être yo parce que ozana mbongo te o changer position au komi obimana mibala ba. Peut-être yo eza parce que mbongo ozo vivre ba problème difficile, il faut foutre la moi na classe au sala au komi côté kanjoto. Non. Situation sous Seigneur a do faire passer biso. Ezali pour que un jour tout le monde a kembo na ou bien amimoni sa kembo na kati ya mutu. Voilà pourquoi Job na histoire na na suka zoloba mon œil avait entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Donc une façon zoloba na yoka ke nzambe existaka parce que na zaya na mbongo.
po ye banzambe ezalani na ntango mbongo ezali mpe na ntango apasi toyeba chrétien malamu bakretien mosusu na ntango mbongo baza na nzambe bazopesa badimi me na ere apasi ntango azwa 1000 francs okopesa nzambe dimi 100 fois tolobe ya soni mais eza obligation bayebaka chrétien malamu na ntango apasi mpe na ntango malamu okozala na nzambe na ntango apasi okozala mpe na ntango malamu soki ocontinue boye wana nde ça va mais soki ezaki ochange baposition bien aimé dans le seigneur okozala eza na litoma moko te eza na litoma moko te seul objectif na biso ezali togarder christianisme togarder seigneur na motema na biso quel que soit le problème quelles que soient les difficultés. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Natika lio liboso caméra au soki émission na biso na message ya ndeko moko akomi na suka en ce moment OK amoni ke eloko mo tezota mona vie ne OK ba problème ezo komela kaka donc vraiment que azali décourager akomo bungisa na kondima message nino koki ko pesa na bango natika lio miko aussi émission na biso na suka na on peut pesa numéro non de contact. Amen. Nakopesa yo nakopesa au verset de base moko ezali 2 Rois chapitre 4 le verset 1er. 2 Rois chapitre 4 le verset 1er. Bible lobby, une femme d'entre les femmes de fils de prophète cria à Élisée en disant ton serviteur mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants en faire ses esclaves. Alléluia. Nalina biso maman na problème mo ozali ko se faire passer c'est que mobali akufi le rôle la maman haute. Mobali akufi mais mobali wana tiraka na nyongo. Mukolo nyongo aye na place asenga mwasi azosenga bana. Oh non, mais tout, moi, si tant que ça la chair, moi, mais aux senga moi, si mais aux senga bana, pourquoi? Parce qu'il savait que na kati ya moi, si Aden a mobile les a quitté, mais na kati ya bana Aden a moi, si ya bana ya mobile les a quitté. Ma kilo kota na bana les a moi, ya papa. Bazo reproduit, bazo continuer ma kila. Mais à moi, si ils a quitté, na kati ya mobile. Voilà pourquoi bana qu'on réclamait, oh, ils a quitté ma kila. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être ils a kanayo. Mobile ya koufa au comique passé un moment très difficile. Ba komi ko lukaku ba réclamation familiale et komi ko réclamer mbana na yo. J'aimerais te présenter un homme qu'on appelle Jésus-Christ, le docteur Jésus. Il est le réparateur de toutes choses. Naebi difficulté na yote, naebi problème na yote, naebi situation na yote. Mais on a naebi nzambe azamoko. Yesu Masia o akela lola pe mabele. Il se présente devant toi, il a dit je suis à ta porte, je suis en train de toquer. C'est lui qui m'écoutera. Va ouvrir. Et le Seigneur est en train de toquer devant ta porte. Ouvre ton cœur et il entrera. Il changera toutes choses. Job a fini par vivre la main de l'Éternel. Voilà pourquoi j'aimerais te dire quelque chose. Malgré la loi, j'entrerai. Malgré le problème, situation difficile, je finirai par avoir une tête haute. C'est de la même avec Mephibosheth qui était à l'Odébar, négligé, méprisé. Il était dans un lieu très lointain. Babando considéré et soutenu. Mais un jour, cet homme a vécu la main de l'Éternel. La grâce lui a suivi là où il était. Malgré la distance, malgré le problème, la grâce lui a suivi. J'aimerais dire à quelqu'un que la grâce de l'Éternel te suive. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, quelle que soit la distance que tu es, quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la difficulté que tu es en train de vivre, Ngolou Nazambe vivrait. Et Bilayo. Je prie au nom de Jésus. Quand on a mis place aux alliés, éternel Dieu de grâce, tu sais par quoi, ce par quoi tes enfants sont en train de vivre. Éternel, écoute ma prière et exauce. Ya on a zo bonde la kombo na Yesu Masia. Yo kali bonde li oyo. Peut changer ba vie na bango. Peut modifier ba vie na bango. Na kombo na Yesu Masia. Ya oya banda ko lela nzambe pesa ye paye. Oya banda ki ko vivre problème difficile. Ya pesa ye solution. Na kombo na Yesu Masia, qu'il te plaise éternel de changer et de modifier. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Et dans la Kibongo, l'homme de Dieu, le berger Papi, numéro d'habitude à téléphone des alliés 082 32 80 373. 082 32 80 373. Wana numéro wana okodabiso à n'importe quelle heure na WhatsApp. Mais par appel, tu as 090 66 39 606. 090 66 39 606. On a par appel à n'importe quelle heure au Kokiko Benga Biso
okozwa biso okomona biso na numéro wana na WhatsApp mais to répondra te okobenga biso na numéro wana WhatsApp eza oyo ya Vodacom kolo Yesu Masia azala na yo bon week-end et bon début de la semaine et pas na yo kolo Masia apambola yo amen. As-tu vu mon serviteur? Regarde, le problème tout est comme la biso, Zambende a lukarake comme la biso. Pour na attester qu'on dit malabiso. Christ a zopé sa diable permission à zolo banini. Simba nyonso mais ko Simba am na été. Pourquoi alobi ko Simba am na été? Aluki a testé qu'on dit manayo. Si peut-être problème wana et ko changer sa position. Peut-être yo parce que ozana mbongo te o changer position au komi obimana mi bala. Peut-être yo eza parce que mbongo ozo vivre ba problème difficile, il faut foutre la moi na classe au sala au komi côté kanjoto. Non. Situation sous Seigneur a do faire passer biso. Ezali pour que un jour tout le monde a kembo na ou bien amimoni sa kembo na kati mutu. Voilà pourquoi Job na histoire na na suka zoloba mon œil avait entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Donc une façon zoloba na yoka ke nzambe existaka parce que na za na mbongo. Pour ba nzambe zalane na tanga mbongo zale pe na tanga parce que ba chrétien malamu. Ba chrétien mutu na tanga mbongo bazana nzambe bazopesa ba 10 mais na era pasi tanga za 1000 francs ko pesa nzambe 10 à 100 fois le béason. Mais ils ont obligation. Ba ba chrétien malamu na tanga pasi pe na tanga malamu. Au kozala na nzambe na tanga pasi okozala pe na tanga malamu soki o continuer boy wana nde ça va mais soki ezaki o changer ba position bien aimé dans le Seigneur oko zala na eza na litoma morote eza na litoma morote seul objectif na biso ezali to garder christianisme to garder Seigneur na motema na biso quel que soit le problème quelles que soient les difficultés. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Natika lo liboso caméra au suki émission na biso na message ya ndeko moko ko mina suka en ce moment o ki amoni ke eloko mo tezota mona vine o ki ba problème ezo komira kaka. Donc vraiment que azali décourager akumo bungisa na kondima. Message ni koki ko pesa na bango natika lo miko si émission na biso na suka na on peut pesa numéro na de contact. Amen. Nakopesa yo nakopesa verset de base moko ezali 2 Rois chapitre 4 le verset 1er. 2 Rois chapitre 4 le verset 1er. Bible le dit, une femme d'entre les femmes de fils de prophète cria à Élisée en disant ton serviteur mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants en faire ses esclaves. Alléluia. Nalina biso maman na problème mort ozali ko se faire passer c'est que mobali a koufi le rôle la maman haute. Mobali a koufi mais mobali wana tika ke na nyongo. Mukolo nyongo aye na place asenga mwasi azo senga bana. Oh non mais tout moi si tant ozo bana na to ça la chair moi mais ozo senga moi si te mais ozo senga bana pourquoi parce que il savait que na kati ya moi si ADN mobali za quitté mais na kati ya bana ADN moi si ya bana ya mobali za laki makilo ko tana bana za la moi ya papa bazo reproduire bazo continuer makila mais à moi si ils za la quitté na kati ya mobali. Voilà pourquoi bande ko réclamer o za la makila bien aimé dans le Seigneur peut-être eza kanayo mobali ya kufa au komi ko passer ba moment très difficile. Ba komi ko lukaku ba réclamation familiale et komi ko réclamer mbana na yo. J'aimerais te présenter un homme qu'on appelle Jésus-Christ, le docteur Jésus. Il est le réparateur de toutes choses. Naebi difficulté na yote, naebi problème na yote, naebi situation na yote. Mais on a naebi nzambe azamoko. Yesu Masia o akela lola pe mabele. Il se présente devant toi, il a dit je suis à ta porte, je suis en train de toquer. C'est lui qui m'écoutera. Va ouvrir. Et le Seigneur est en train de toquer devant ta porte. Ouvre ton cœur et il entrera. Il changera toutes choses. Job a fini par vivre la main de l'Éternel. Voilà pourquoi j'aimerais te dire quelque chose. Malgré la loi, j'entrerai. Malgré le problème, situation difficile, je finirai par avoir une tête haute. C'est de la même avec Mephibosheth qui était à l'Odébar, négligé, méprisé. Il était dans un lieu très lointain. Babando considéré et soutenu. Mais un jour, cet homme a vécu la main de l'Éternel. La grâce lui a suivi là où il était. Malgré la distance, malgré le problème, la grâce lui a suivi. J'aimerais dire à quelqu'un que la grâce de l'Éternel te suive. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, quelle que soit la distance que tu es, quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la difficulté que tu es en train de vivre, Ngolu Nazambe vivrait. Et Bilayo. Je prie au nom de Jésus. Quand on a mis place aux alliés, éternel Dieu de grâce, tu sais par quoi, tes enfants sont en train de vivre. Éternel, écoute ma prière et exauce.
ya on azobondela na kombo na Yesu Masia yoka libondeli oyo peut changer ba vie na bango peut modifier ba vie na bango na kombo na Yesu Masia ya oyo bandaki kolela nzambe pesa ye pe oyo bandaki ko vivre problème difficile ya pesa ye solution na kombo na Yesu Masia qu'il te plaise éternel de changer et de modifier dans le nom de Jésus-Christ j'ai ainsi prié amen ezalaki bongo l'homme de Dieu le berger Papi numéro na biso ya téléphone ezali 082 32 80 373 082 32 80 373 wana numéro wana okozwa biso à n'importe quelle heure na WhatsApp mais par appel tozali na 090 66 39 606 090 66 39 606 wana par appel à n'importe quelle heure okoki kobenga biso okozwa biso okomona biso na numéro wana na WhatsApp mais to répondra te okobenga biso na numéro wana WhatsApp eza oyo ya Vodacom kolo Yesu Masia azala na yo bon week-end et bon début de la semaine et pas na yo kolo Masia apambola yo amen.